Ya solo bande kolo sakombo kabino. Ya solo to tika to kumisa bonene ya bankoko na biso bazali ko sala makamu si na kati na Kongo jantotila na kati na mukili. Matondo tata ba onyos ba kitemena tata nzambe ya mpungu tulendo. Boba kitembe na mvuluzi kimbangu jantungunwa. Boba nwekita kufa na ye botika bango bakufa na bango. Tosuki wapi? Tako kene wapi? Papa, yo kitembe. Ndeko, belela benga bandeko na onyoso benga bango. Loba ndeko landa, bolanda iloko za koleka na Congo. Makamu ici. Na sengi na bino na tiki encore une minute. Le temps et patience que chacun de vous a mekako bele la bandeko na ye. Oyo aza quelque part à landa émission na biso. Nini tozo blabla mukona lelo. Yako kamu ici. Kolela est commis partout. Boba kanze ke badon ba longaki, boba kanze ke nyusa ya bango, akomi ya kolela. Alors, encore une minute, ya solo tona na loyembo. Et bongo toye la bino. Benga bandeko nyonso. Sinane bandeko baza kolenda ke bakota. Bakota bona na nini tori bino lelo. Ya solo bandeko wana some kolo Congo esengo ezali na kati ya mabota na biso esengo kati na biso na ntango tobisaka bino ke ya solo bolukaka bonene ya bankoko na bino boba tiaka tembe tobitunaka na ntango tobisaka bino ndenge wana pour gagner quoi biso tosengaka na bino te bopesa biso mbongo po tobisa bino ke bozongela bankoko na bino po ete boluka bankoko na bino nani na kati na biso asasenga bino ja mbongo ke te comme nebisaka yo luka mozindo bankoko na yo pesanga ye mbongo po ete bankoko na yo na tindio kolela bankoko na yo bankoko na yo bazaka na esengo ya koyoka ke ya solo biso totindi yo oluka bango esengo ezali ya bango na ya yo mwana na bango na ya yo mokite na bango po ete mokite na bango oza koluka bankoko ya yo ya biso nini na kati eske biso toye na ndenge bapaste bayeke no boluka bankoko ya Marc Mathieu Philippe te biso toyake bankoko ya libota na yo luka bankoko ya libota na yo belela bango po ete pasi na yo esila monoko na yo esila oyo nyonso baza konyokola yo bakobundela yo tosengaka na bino mosusu to tosenga bino yango bandeko ebele bayebaka teke na ntango tosengaka bino yango esengaka nde ezalaka mingi mpona intere na bino ezali mpona intere na bino moko biso te biso bana elonga toyoka bino bana bozonga bana oyo bakendaki zamba oyo bakotaki zamba kolanda tondolo bozongela bankoko na bino bozonga na ndako mabe nini tosalaka mabe nini tosalaka po tosa bino ke bozonga na ndako bomoni bo bakangamaki na zamba boyo baza na kati na zamba oyo baza komona oyo baza kolakisa bango bafilme bazolakisa bango bakomi na kolela bakomi na kolela milelo ekoti bango po ete tolobelaki bino tobelaka bino mikolo nyonso tata ya biso na kalunga nzambe ya mpungu tulendo na Kongo jantotila mabelo ya nzambe oyo atya nyonso tata afosenga na biso bana na ye to reconnaître ye badivinité na biso bazoluka na biso bana na bango to reconnaître bango po ete babikisa biso po ete balongola biso na kati na zamba oyo toluka nini tosenga bino eloko moko te voilà biso nyonso tokobela bino c'est notre biso tosenga biso ka plaisir biso ezalaki bino boyebi bino boreconnaître bango bino bozongeli bango epona intérêt ya yo moko tata ya yo moko mama po ozala kati na bobungi po ozala kati na zamba tolukaka eloko mosusu te o papa selaka oka mikolo nyonso bankoko na biso bankoko ebonga so nasengi oluka nkoko na nga na koko no égale combien
To mituna ngana koko na yo égal combien? Mutako nyoko mezali yo. Mutako nyoko meza koko na yo po azali isolé. Mutako nyoko ba bio mi bale na kati libota na bino. Po ete yo za la présence na bango te, bango ba na présence na yo te, bazo otala mwana na bango zo kolela. E bo ya ngai nini na kati? Po yo finga ngai. Ya ngai nini na kati? Po lo bakete makambo na yo wana te, ngai o ya ngana lukaka bango, na bela ka bango. Soki yo bela ka bango te matali yo na bango, mais na sengi na yo nde. Pote bankoko no bazale sengo. Pote yo ozale sengo. Luka bango. Belela bango. Belela nzambe o bankoko no babelela ki. Akozala reconnaissant na yo. Akosala nyonso. Ndenge azosala biso miso. Miso batula asala nini mpona yo te. Asala makamu sebele. Makamu sebele to ne kati ne sengo na nkinzi. Toza kosepela oyo solo tata za kosala kati na biso to ane sengo ya mingi ngai na ane sengo ya mingi na bandeko misusu oyo bana elonga oyo ayebike na moma oyo to ane sengo. Alors bandeko to ane sengo parce que la grosse main loboko ya monene oyo bato bandi ko sous-estimer loboko ya monene bandi ko frapper e bandi ko frapper tolobaki topekisaki tolobaki ke bandeko Félix Chilombo kokende te kosagenue auprès ya bato wana po ete tango wana esila tango wana hegemoni na bango ya domination na bango esila eza so tango ya lelo te bankoko balobi na biso donc nos divinités nzambe tata alobi boyebisa ndeko na bino Chilombo akende te na bato wana bazala pouvoir sur bino te bandeko bozona nanga très bien na sengi na bino bobenga bandeko baya kolanda bayoka eza koleka na Congo nini eza ya koyinda tosengaki na Félix kokende te Félix okende kosine bacontrat te boya lelo ekomi ya kanda bankoko no divinité baza na kanda baza kofrape matoi mangongi bakofrape bateti oyo bayokelaki bango te Américain va le tétété et elle voit la bisoté bazo la té Donald Trump va comme le quoi les boma Azako yeba te quoi faire pourquoi il est allé jusque là pourquoi il est allé au problème du Congo pour la ligne à continuer à induire en erreur l'induire en erreur ce sont les Tutsi rwandais et Félix Antoine Chilombo Bakanza que banque ça que oh mais là c'est une affaire avec les Américains vous savez les Américains Hollywood hein nèg baza gangster Rambo gang film et bino boko sakana boko mona papa la grosse main est plus que Rambo la grosse main aujourd'hui ça Donald Trump en ce moment là na batunaï et sali plus que Hollywood bande ko bolanda bakolanda na singira bino ba like na singira bino baker na bino ba like na baker na bino lelo eza koyinda otolobaki hier etardete otolobaki hier c'est-à-dire que ezaki hier lobiteme ezaki lera ki ko signer ba contrat na tolobaki le 25 na kanisi le 25 tolobaki Félix na le pas là-bas na le pas signer ce contrat le 26 le 25 le 26 juin tolakto saki feto kemi saki Chilombo na gouvernement ne bomekate bankoko baboyi Félix ateng mutu makasi qu'est-ce qui leur arrive les bakay kuna bakomi kuna bari bakino ba signer ba accord na bango ba beli ko mona ba mission tete non il faut benga ba pasteur be eliminati ba formation bazala sur place pour te invoquer ba société secrète na biso pour te ko mona clarté makambo ba bandaki na ba prière kuna mais prière ba zitana ba chaki na kombo ya lani ba chaki na kombo ya Congo d'Antotira na kombo ya tata nzambi ya mpunguto lelo bachaki na kombo ya mvuluzi kimbangu da ntomonwa bachaki na kombo ya nkoko kubumpemba est-ce que ayoka ki bango te akoyoka bango te bande ko bolanda eza koyinda kwa baker na bino parce que ba nouvelle on a bino lelo eza esengo kati na biso belela bandeko nyonso oyo bazana na kolala na tango yo bapusa pembeni po ete bayoka nini na ele bino lelo na lobi benga bandeko nyonso oyo bazali à gauche à droite oyo okoko belela minute na seconde oke belela ye lobaki ndeko yaka lombango yaka kolanda sango nini papa sayala ayeli biso mokona lelo ya oyo ezali koleka na kati na Congo d'Antotira benga bandeko
Batondo tolanda mfumu kimbangu dan tumunwa azali kati na biso azali kosala makamusi o bato misusu na moment o baza koyeba teke eza koya ya koyinda boza prêt allez tokei. Alors mes chers amis, on a dit ceci toloba kimbono, il ne faut jamais aller s'agenouiller auprès de ces Illuminati francs-maçons oyo hégémonie na bango esila nzambe tata na ba divinité ya habité. Bino bozali bana ya lokumu, bozali mabele ya lokumu, bino boko kende kofukama liboso na bango te, bango nde bakofukama liboso na bino bapekisaki. Alors bana bakene, alors bapekisi bango balobi tete biso toboyi bana batikali kaka na kati na zamba, batikali na kati na zamba mpo bakotaki na zamba, bake na zamba balandaki oyo nyonso engengaka ezali wolo te, balandaki yango balandi pour na tapis rouge balandaki bapesi mokongo belo kitsa pantalon ale baluka ngumba ma mokongo ngai naza ko mobali na yo yo mobali oko mobali na nga bana bakoti zamba et puis baza kobanga sikoyo mibeko oyo ya bato oyo ya banyama bali kopesa ye mibeko akomi kobanga mibeko ya nyama po ete ya lapaki nyama moto atiaki na pouvoir nyama moto apesaki bokonzi il faut abanga nyama biso tobi te bobanga te po ete bozali na bana na nzambe. Félix Antoine Tshilombo soki ayokelaki ngai un jour ndenge na biloko lobela na Hippolyte Kanambe aya Joseph Kabila keba Hippolyte andima te akanisaki dossier na eza clôturé dossier na yo moto aclôturé yango Tshilombo te napekisaki yo napekisaki Félix akendeki na Angleterre. Félix yokela Angleterre bango bakanisi na pouvoir oza na pouvoir te tala bakle ya Congo eza na maboko awa eza na yo te pouvoir ya Congo eza na yo te eza na bana elonga. Félix ayoka te e nyonso aza kosala na nko me tata bamosusu bakotuna miso bakotuna me bino bozobeta tolo na mvuluki mbango na bino na banzambe bankoko na bino ebongo Félix akota na baeliminati ezosala ye nini aza bien elesa papa mama bovanda oyo aza komona na butu akolobela bino te akomona moya kobima osala semblant mais oyo euti kovivre na molili na butu oyo eza kovivre mikolo oyo papa mama oza bien sepela ndeko na ngai mwasi ndeko na mobali sepelaki nzambe alingi yo mpo tokota na nzela wana te sepela. Voilà bandeko bana somekolo Congo aujourd'hui ndenge bomonaki ba 5 présidents bakei na kofukamela bango bake basambwe 5 présidents basambwe bakomokola bazoba bango bakomokolela tokotiela bino baimage ndenge baza kolela mpo na nini bakendaki mpo ete bazalaki na bapacte signé oyo na banani na bato oyo nyonso eliminati na bafranc-maçon bapacte ya non retour bakozonga nsima te yango bandeko nabelelaka bino matoi ke bakokwea na nzela wana tokende na nzela zamba te soki ndeko nango mema na nzela ya zamba kebaka ezali bisengo na balobaka courte joie oyo kosukisa yo kolela bao bayokela biso lelo nakanisi bayebi bo mosusu bazalaki lokolo moko na kati po libanda abizongisi na kati na nzela atie na nzela alobi tete na okota so na zamba te azwa biloko na bango apasola abwaka oyo ayokaki ta serepentaki ete lelo ekomi bilelo na milelo et voilà mes chers amis bakendaki bakanisaki batiaki tembe na tata ketosa bango ke makambo wana esili makambo ya hégémonie occidentale esili makambo kobanga bango esili bana pouvoir sur biso lisusu te bandeko matoi mangongi babi te bazaka na pouvoir sur biso tikaka tokende mpa na bango mpo ete bango bakopesa biso pouvoir me nzoka te oyo eza koyela bango baza kondimela biso te me bakovivre yango mpo ete
nyonso otolobelaka bino ezali kokokisama na nzela nyonso parce que tata atelemi alobi te oyo mbala oyo toboyi ekozonga lisusu nsima te. Ale tolanda. La souffrance est finie, c'est fini. Je suis maintenant en paix. Mes ancêtres sont vivants. La libation est magique. C'est la vérité. Ça fait 20 ans que je n'avais pas vu mon père en rêve. On s'est revus grâce à la libation. Il était très content. Cette dame ne passe pas ici par hasard. C'est un signe. Ce sont mes ancêtres qui m'appellent. J'ai reçu le message. Moi aussi, je prends ça comme un signe. Ça fait 10 ans que je suis au chômage. Je vais essayer demain avant d'aller passer des entretiens. Oui, enfin j'ai eu un travail. Il a suffi de quelques gouttes de vin par terre. Merci grand-mère, merci grand-mère. Je t'aime. Les morts ne sont pas morts. Les morts sont les vrais vivants. Les vivants sont les vrais morts. C'est ça la réalité. Vous ne comprenez rien. Nos ancêtres sont vivants. Gloire à nos ancêtres. Ils sont vivants. Merci. Voilà bandeko ezali ya koyinda. Soko za na retard papa mama na sengi na yo. Na kombo ya bana na yo. Kolongo na retard. Longo na nzela na kufa. Lobaki ya solo ngai balobeli ngai na luka bango. Na luka bankoko ya ngai. Na luka bandeko ya ngai. Na belela bango po ete baza koyoka ngai. Baza koyoka bayoka ko banda kala. Me baza na tristesse. Ya kolobaki ya solo mwana na biso. Abosa na biso. Et voilà. Ya ontus bloke tango ekoki. Bana oyo batikalaki na zamba. Esengi na bango. Batele ma po ete balanda. Omoni makabuza ko ya na vitesse mususu. Bomona ki ba mususu. Bake ko beta concert. Ba tete ale. La kisa bolumbu na yo alakisi makamune yako beba makamu nyonso ezali ko beba ezali na tango sabino ke ba tango ba dinosaure tango ba dinosaure avant ba kende ba krenda bango ezaki makase et bango ba kanti ke ba continuer toujours mais tata lui c'est fini. C'est fini, bande comme croire ngai, tango na tata nzambe koki alobi, c'est fini. Alors bande ko c'est fini, oyo bande ko bamna kanza keza le kuta, ya solo bande ko bele baye bakate pona nini bande ko na biso, bazana cœur dire. Ya ko mona ke motaza na pouvoir, mais zo ko ne ko sala kama be. Ezali faut-il a été. Ezali faut-il ba pacte wa sinya ya non et tout. Moi elles ont asima ezate pour être assigné déjà pacte Satan ou diable ou ba sirène ou ba nani dagon démon Lucifer a comme ce qui est la place wana. Alors moyens ont asima na ngwa été l'histoire oh ngai muto na comme ça que pour te ba yeba yo na mukini mobimba ngai muto na comme ça ko poto mata tapis rouge ngai muto na comme ça poto zana bo mengo nyonso oh onyo bani ozo asima OK ne pas ya grand prêtre wala vieux wana ozo pas na ye. Viens avec moi, tu es avec moi, mais prends tes frères, prends tes sœurs, prends tes enfants, allez, avec, ensemble, vous avez tous mangé ensemble, allons-y ensemble. Et là, ça fait vraiment très mal. Comment akokena bana, akokena bandeko, akokena batu susu, obayebaki, te me bayebaki. Peut-être, tant qu'il y a des kolia, avant ça va sacrifice, il y a makila ya batu, il y a nini, bandeko, ne wana baza komona, ba pegisa kete, ba encourager que peut-être baza kita kibokonzi. Encourager que peut-être baza na bomengo. Alléluia, il faut pas payer bango nyonso. Voilà mes chers amis, ndenge nini, baton ba comme ba kanaï sur kana, ba kanaïr en fait. Ba kanaïr wana poete, bango baza na wana binote, bazo mona te, ba pacte ba signa, bazo souffrir na wana butu, bazo mona ke ba tikela bino bomengo te, il faut ba boma tout. Il faut tout casser. Bomoni bokomi ba poto bokomi ba nzele zagatina bokomi ko lia na ba na sika mona ba nyei bozo ko respirer de noso maladie noso mabe bazo boka na bino poete bazana kanda servino poete bamoni ke bilo boyebaki nzela na bango te bokena nzela na bango te bozana bomengo ya solo ya tata liboso na bino. Voilà, matondo bandeko na ngai bana na nzambana na tata nzambe. Alors, ma pitié na ba matoi mangongi o bayokaki biso te balandaki nzela ya démon et lelo na kanisi tokei tokomona nini oyo ezali koya na liboso na biso oyo nzambe azakolobela biso. Alors bandeko tolanda bolanda nanu en image tokende tolakisa bino nini oyo ezali koya na kati na mabele ekolo Congo ya kolakisa bandeko oyo bayebaki teke mabele na kote ekolo Congo batrahisaka yango te mabele ya timbango soko trahir yango okofuta osuka kaka ofuta alors bo batrahir yango tokotala du rassemblement. Bato bakunda na rassemblement pour tous les régimes bazar. Pour tout comme on a pouvoir bazar. Quelle que soit ma controverse à mon
bachiséguediste bakotrahir te puisque ADN na bango eza ya trahison te bazose retrouver à l'écart lelo bakoza baoyo babande kokombattre biso lobi bao bande kobeta peuple congolais batalera osenga changement lelo bango nde bazoprétendre kodirige baoyo babundaka mpona changement c'est le monde à l'envers c'est le monde à l'envers et le chef de l'État qui l'attend. Et Albert Einstein Alubaka, on ne peut pas avoir la prétention de construire avec ceux qui ont détruit. Alors, donc, il y a une sorte de non, mais attends, moi je pense que l'Union sacrée, c'est un fourre-tout. C'est nettement, je peux qualifier. Et puis, Cap de. Excusez-moi, parce que vous êtes de l'Union sacrée, vous allez être communicateur de l'Union sacrée. Cap 2028, mais tout le monde est en bandit. Et là, il a tout fait, c'est que dans un problème, parce que là, on est indépendant, il va battre. Tout le monde est en groupe de l'Assemblée nationale. Et Kamel qui attendait peut-être candidat, il y a l'Union sacrée, la personne à l'Assemblée nationale. Mais après, Monique a tiré moi, ce qui a été déjà là avec les moyens, le Kamel a su comment s'en sortir. Demain, la CAP 2028, est-ce que Dauphin, il est représenté parce qu'il y a des caïmans? D'abord, antidote, c'est bien avant tout son encore. Antidote, c'est bien je le dis en tant que Congolais. Je le dis en tant qu'élite, en tant qu'intellectuel, acteur politique, ou toujours pour la nouvelle génération politique. Diabolisation na kasi na mboka na biso ki bazolinga ba papa no tangi wana. Bango biso ko ina idea malamu ko bango ya contre bango ba combattre. Très bien. Antidote na makambo nyonso za changement de constitution. Il y a un changement de constitution du Flavien. Une vision de changement. La vie changement, une vision de changement de constitution. Du coup, Flavien, vous êtes très intelligent. Vous avez un sous-sous. Oui, constitution. Congolais, c'est la bonne qualité. Raison de l'amour. On va démontrer en 2 minutes. Voilà, expliquez. Avec toute l'intelligence qui vous est reconnue. Pourquoi comme ministre était, ceux qui ont, vous avez une sacrée. Vous comprenez? Constitution et lobby oui. Tout Congolais, tous les Congolais sont égaux devant la loi. Ça c'est des 1. La même constitution lobby, aucun Congolais, à cause de la victime, il y a discrimination par rapport à la conviction politique, conviction religieuse et tout ça. Parce que voilà, comme il a que vous état de droit, il a que vous son nyonso. Et de là, na kanisi mayele na bango nyonso et suki. Yamoto sabino que il est temps que chacun de nous ayeba touti wapi toko kene wapi. Bon nyonso ba échoué, bon nyonso ba koé ko sala quelque chose dans Congo, ba sali ya wote mais bango ba tingem ba lobi kete biso to lâcher tête to zali kaka na katina parlement il faut to tika la kaka wana na katina institution na mabele ko Congo ba comme un problème parce que Congo ba comme ba kansake hégémonie occidentale ba no protéger bango l'hégémonie continue mais na expliquer bino bandeko l'hégémonie occidentale est sili le temps où bien air il y a poisson et sili to comme na air il y a verseau et la vérité donc tout ce que va se faire que dans l'inga lokuta et qu'on continue que na tango o tata nzambe à tel point bouleverser mokili donc le grand bouleversement est là on te bengi lengo que air il y a verso. Alors, bandeko bana somme ko Congo era verso. Alors, toke sikoto landa makamonini verso et les biso. Tango ya verso, tango ya vérité, eza ko umela sote po ete okosaki na butu na moyi mbala moko moye o échappango ezalité vérité bimi na polé la miso batu ke tala alinga kosa bino likambo ya solo yango. Allez, c'est parti. Top. Allez, allons-y. 5 pour l'organisation d'une méga prière pour la paix. Ils ont été accueillis à l'aéroport d'Ndjili par un comité restreint mis en place, chapeauté par l'ambassadeur itinérant Antoine Gonda, secondé par le 2 pasteurs Jacques Kambala et Jacques Kangoudia, ainsi que du député national Eliezer Ntamboui. Les jours suivants, soit hier vendredi matin, les membres des 2 délégations ont au cours d'un déjeuner avec les ambassadeurs échangé sur les canevas du travail avant de se retrouver dans une salle avec quelques pasteurs congolais pour réfléchir sur l'organisation de cette journée. Après une présentation suivie d'une prière, les pasteurs américains ont expliqué la quintessence de leur démarche qui vise un autre aspect divin qui devrait accompagner la victoire diplomatique de la RDC sur la situation américaine. the future for the Church of Le Jesus futur Christ, pour l'Église de Jésus-Christ. the future for Le DRC, futur pour la République démocratique du Congo. unity. C'est l'unité. The Bible says, "For there I have commanded a blessing." La Bible dit c'est là où j'ai commandé la bénédiction.
Du côté de la RDC, l'ambassadeur Antoine Gonda, qui préside la commission d'organisation de ces cultes écuméniques, est revenu sur la... Voilà. Mes chers frères, mes chers amis, tous en Sengo, il y a Sabino qui a solo tata, abeti Fimbo. Fimbo ya kekele et baniko beta. Alors, pourquoi Fimbo ya kekele et baniko beta et ezako beta banani? Alors, mes chers amis, incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Bon, l'andesiko émission comme elengi. Information de l'ébino et comme elengi. Incroyable mais vrai. Félix est allé avec Batounaye à Tindaki Bangon à Katina États-Unis pour signer contrat pour la paix durable. Et dans ces contrats, des accords là, avec les États-Unis d'Amérique, il a été question que les Américains viendront au Congo. Pourquoi? Donc ils vont amener les investisseurs. Et les investisseurs seront accompagnés par Blackwater, qui sont des mercenaires américains. N'est-ce pas? Oui. Ça a été signé. Selon eux, ils ont gagné les morceaux. C'est bon. Ils ont divisé les Congos. Donc, balkaniser le Congo, accepter de brader les minéraux du Congo. En laissant 60% aux Américains, 30% aux Rwandais et 10% pour nous les Congolais. Ah, qui devait défendre le Congo? Personne. Tous sont des corrompus. Ils ont accepté. Ma foi, nous, ce qui est important pour nous, c'est les tapis rouges. On a dit, Félix, bravo, parce que tu tiens bien ce tapis rouge. Il faut rester au pouvoir, il faut brader tout pour rester au pouvoir. Ce qu'on a connu, tout c'était comme ça. Mais, Félix croyait qu'il a resté son coup. Félix croyait qu'il a dominé tout le monde. Comme Merti Merta, on a tout fait. Oui, on te laisse encore deux mandats. Félix pensait que tout était déjà accompli. Mais, ce qui est bizarre, les autres là où sont restés aux États-Unis d'Amérique, ils ne dorment pas. Les Américains, Donald Trump, a lalaté. Donald Trump, là, a lalaté. Qu'est-ce qui lui arrive à Namutounae, à comme un fou, malade. De ne pas comprendre que non, mais je viens de signer le contrat. On vient d'avoir tout. Qui a signé? C'est la délégation des Congolais. Ils étaient tous d'accord, les Congolais. Oui, ils étaient tous d'accord. On a reçu nos 60%. Et alors, qu'est-ce qui ne va pas? Mais ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Ce qui se passe, c'est ça. Au-delà, il y a Bissot. Il y a confrontement, il y a Bissot. C'est-à-dire que Bissot, tout peut ça que Félix fait verter à Kende. Félix a l'obligé avant mon compte. C'est lui, il doit signer. A signer tout peut ça qui est à Kende. Mais l'Américain va l'obligé. Non, ça ne va pas. Alors, et Donald Trump confond qu'il a promis aux Américains, aux Congolais, il va envoyer les investisseurs et il va envoyer l'armée. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à la tête de Donald Trump. En confondant tout ce monde, il nous envoie des pasteurs. Et ce n'est pas n'importe quel pasteur. Bande Kobolanda. A-t-il va pasteur? Pasteur va investir en matière de religion. Ou bien côté ya biso méga prière et que ça na katina nini ya wana kini wa américain pour passer la méga prière. Pourquoi est-ce que nous les Congolais, est-ce que Félix Antoine Tshilombo était parti aux États-Unis d'Amérique pour demander de pasteur parce que comme les Congolais ne prient pas bien, il fallait envoyer nous les pasteurs américains pour nous enseigner. Bande Kobola. Non, on n'a pas besoin parce qu'ils nous ont déjà mené plusieurs églises chez nous. Ces Américains-là, ces Illuminati francs-maçons, ils nous ont amené déjà plusieurs religions, plusieurs églises chez nous, au Congo. Dans chaque avenue, au moins, il y a 15-20 églises. Ils nous enseignent déjà selon eux. Mais pourquoi ils vont encore envoyer des pasteurs? Parce qu'il y a des pasteurs chez nous. Il y a des pasteurs américains. Mais non, écoutez-moi, mes chers amis. Ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des agents de service au Babengaka, services secrets, sociétés secrètes qui sont arrivés là. Pour quelle mission? Vous me suivez très bien? Ces gens qui sont arrivés au Congo, ils ont une mission de maîtriser, d'endormir
les Congolais. Parce que tout ce qu'ils ont vécu là-bas pendant tout ce temps ici, ils n'arrivent pas à travailler, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui leur arrive. Il fallait envoyer ces messagers-là, venir endormir les Congolais. Donc ils sont arrivés au Congo avec les choses incroyables. Ils sont là, ne croyez pas ça, c'est faux, c'est des mensonges. Les grands sacrificateurs dans la zone de la Bidon. La Bible, c'est secret. Pour avant, ils cachaient tout. Ah oui, ils sont venus, ils vont organiser la messe. N'allez pas. Demandez, téléphone à vos frères, à vos sœurs, n'allez pas. Ceux qui vont s'en aller à la station, ils ont besoin de sacrifice de sang. Vous êtes tous là, vous me suivez. Ne partez pas. Okende ah nana le ba kite ngala sabino tout le temps makila bande ko na bino examen maboko na ngate et bino nyonso là où vous êtes au bazana esprit en tata ya nzambe tata vrai bo sambela to banda kaka lelo ko sambela mokolo wana baza ko kende ba mona oya bango pote mabele wana ya kimbangu mabele wana za mama kipa mvita ndona mabele za nkukumpemba esika batie makolo na kongo dantotila eza mabele ya kukumpemba botuna Félix oka koma kukumpemba te Félix je demande à Félix je m'adresse à Félix oyoka jamais kombo on est en kukumpemba oyoka ngote mabele wana ozo saka nango ya ye ya papa wana tuna bana kikwit tuna bana mayumbu bakobisa yo kukumpemba azalaki nani nkukumpemba za nani ata onyena ba domination ayo ata onyena ba esprit nyonso lokuta Mobutu ameka chango akoka chango te na pita tengo akombo ka ye Mobutu ameka chango ba prima kura ba nini akoka chango te na lobelio na fongolelio mo ndeko na ngombo ushika mwa cadeau ki akoka chango te keba chilombo keba na kebi sombara misato na kebi sakio banda kala na biso ke president moko asambwa to akosambwa koleka yo na mokili akozalaka te oyo kanga te ozo continuer ozana bana ozana bankoko yokela bango mawa yokela bana na yo yokela bankoko na yo yokela bandeko na yo mawa parce que oyo eza koyela yo kanda ya tate ko frapper sur yo kanda ya tata na yo bisio lelo bo retenir data lelo e ko frapper sur yo o nyonso lo komona na butu to na mo eza muke eza kaka badiza goutte mais oyo ezo ya na verre ya kotonda oyo ezo ya na mulangi ya kotonda chilombo ha cha ha chilombo ha bon allez continuons voilà mes chers amis qu'est-ce que vous avez vu sur les images topé Sabino Bato. Vous avez vu qui? Bah, américains, les soi-disant bah, pasteurs, bah, gens, il y a 33 degrés, sont là. Et ils sont accompagnés de qui? Oui, tout le monde qui va Antoine Gonda. Est-ce que vous voyez bien Antoine Gonda? Avec qui mince? Moi, on a tout. Antoine Gonda, il a travaillé avec Hippolyte Kanambe, il travaille avec tous les Rwandais. Ceux qui m'appellent ces responsabilités, voilà, ce n'est pas pour rien. Antoine Gonda, moto oyo asala oyo mona kokocha batuti Rwandais na kati na Congo central ko banda na comment on appelle ça Kisantu base oyo ezalaki pour ko dispatcher batuti Rwandais ezalaki na Kisantu fief ya nani ya Antoine Gonda. Vous retenir yango ba secret za kobima, c'est Antoine Gonda, ce garçon là qui mange mwana batuti oyo aza pire ya Kabila, pire mutaruberwa, pire batuti. Et Félix aza toujours na ye confiance Félix ya maboko na moto wana. Est-ce que vous comprenez ça? Bon moi si vous prenez ça kana bino. Si vous comprenez que Félix joue avec vous. Antoine Gonda est là, tout le monde est Antoine Gonda, ambassadeur itinérant. Ah, itinérant, il est toujours omniprésent. Pour Nanini, non, il faut accompagner mission pour être tout le monde à clarté. Pourquoi besoin de la clarté?
Il faut voir la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? Batouana, Barokena, Barona, mais Sikanyoso, ça dépose ça ici, ça il faut jeter ici, ça il faut faire ça ici. Mais le Kouta, écoutez-moi mes chers amis, et que ça là est loco moko les soutien à Congo dans tout là. Tout ce qu'ils ont amené, ils sont dans mon force dans votre silisa yango. Bah qu'est-ce que nous sommes à Tchabi, donc comme l'éliminer ma formation sur le Congo, puissance nango ici là. Quand bang la bango faut renouveler. Mais bazoya nango va renouveler mais le Kouta bo landangai et aussi mal sauté. Et voilà, nous avons besoin de Bangwana, que l'homme qui a infiltré tout ce tout, na kati na Congo central, na kati na Kinshasa, c'est Antoine Gonda. Yewana. Bon, nous comme sauté yé. Et bon, nous avons ça malam pour la boue, pour la biso congolais, jamais. Alors, mes chers amis, voilà une délégation spéciale, pasteur américain, la Maison Blanche, pour la méga prière, franc-maçon, pour endormir les Congolais. Alors, il nous parle de l'unité. Non, nous, on a signé les accords et nous demandons l'unité des Congolais. Mais qui demande l'unité des Congolais? Au même moment, ces gens-là qui sont là pour balkaniser le Congo. Ce sont ces mêmes Américains. Ils se contredisent. N'a la lieu écoute, voilà. Bon, qui a l'unité, on a pour la unité avec Congolais. Mais tandis que ce sont les Américains qui sont à la base de la division. Oh, bah, il faut balkaniser le Congo, que diviser le Congo. Ce sont ces mêmes Américains-là. Oh, bah, Simba projet, on a depuis longtemps. Et le lot, ce sont ces mêmes Américains, bah, ils étaient, non, tu es là pour la Congolais, bah, ils attention, Ndekonayo a kendete. Ndekonayo, moi, je te veux me battre, benda, bango, matoy, bandekonyo, ce moyo, kangai, na momoyo, oh, bah, ça, YouTube, tout ça, passer ces messages à tout le monde. Bosalango ba audio, bosalango nini, attention, bokendete, bah, il y a puissance moko, bah, il a besoin, makila, na bino etanga. Yoki malamu yoki petit ba miso ba concert ba kenaki ba ndiko ba ba kufa to pekisa ba mingi ba concert ken ba concert wana te ona stade mati bo kende te zo ndiko na bino ba yokate banda na bango ba kenda ba ndiko na bango ba kufa ba kenda ba lela bango ba kenda. Attention. Voilà mes chers amis, frappe yaba nos divinités frappe ba nous frapper donc voilà donc au moins que même yebo de notre perte de mémoire azako yeba que quoi faire. Quoi? Qu'est-ce qu'il va encore faire? Parce que tout le monde a côté de Makamomoko qu'il fallait pas à quota. À quand c'est que ça dit que COP Moko est bien, comme ça 60% pour remonter l'économie des États-Unis d'Amérique. Non. Comme c'était dit. Dans la prophétie. Amérique est quoi à faillite? France est quoi à faillite? Bah, Moko non c'est le bout du Congo et quoi à faillite? Bon dit Melanga. Et ça y est la bango. Alors, alors, on attendait les investisseurs, on attendait les militaires mercenaires, et voilà, Donald Trump envoie les pasteurs. Et c'est pas n'importe quel pasteur. Hein. Pour le pasteur, ça a déjà qu'on a les Américains au Congo. Quand on comprend très bien, quand c'est bloqué, qu'on a bu, bon, sérieux. Voilà, ISA, États-Unis, ISA, RDC, Rwanda, les accords. Alors, qu'est-ce que nos divinités nous demandent par rapport à ça, Boyoka? Nos divinités exigent. Là, je vais mettre un peu stop. Est-ce que Bandeko Boko Benga Bandeko Moussousou, au bazar colo à gauche, à droite, Benga Bango, Landa Bango Moko, message, une exigence, Nini, au Bankoko, Balobi, na Moma Oyo. Au Bakoko, il dans le la Félix Chilombo. La famille de Chilombo attend même de loin dans mon temps aux Hollanda, yoka le message est bien donné. À négligaki, à tchaki motuma kasi, nako kene bakor est compliqué. Et maintenant, le message est le suivant. Alors, les accords doivent être retirés, annulés et sans condition. Ça c'est oyo bankoko basengi oyo divini badimité na biso basengi oyo tata nzamba sengi oyo mvuluski mbangu dans tumunwa alobi avec force. Ce n'est pas comme bon d'accord balobi Félix Tshilombo zongi ça qu'elle ko retirer non alobi il faut Félix toi et ton gouvernement de maintenant de retirer ces accords, d'annuler tout ce que vous avez signé ça. Prenez parole
vous, Félix Tshilombo, et vos gens, vos ministres, prenez parole d'annuler ces accords dès maintenant. Ça, c'est l'exigence. Comme exiger alors, donc, par contre, nos divinités vont réagir. Ils vont réagir. Attention, attention, Tshilombo. Mettons à l'alerte comme ça. Avec précision. Attention, attention. Urgemment, sans délai, sans condition. Fatih, attention. Il faut annuler ces accords. Annuler ces accords. Sinon, vous risquez la frappe. Sinon, vous risquez frappe. Félix, sinon, vous risquez frappe. Et ça blague, et ça aventure, mais je dis, c'est que avec détermination, au-delà. Ceux qui ont annulé, ont retiré, oh, ça va blague, oh, que 90 jours, je vous donne 90 jours, l'ultimatum avec. Arrêtez, arrêtez, arrêtez ma blague, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là dans ma blague, pour te tu as trop promis. On va promettre Nini, on va promettre ma Congolais, rappeler, Bino, c'est que Félix a déjà promis et que à Salangote. Numéro 1, Félix Albaki, Kosakana Nangaïte, Nazali, n'importe qui te Nazali, Félix Nazali béton. Osakana Batumusu, Osakanangate, Nana défenseur de la baie de Congo. Oloba, Félix. 2, Félix Albini, Alara Kalsuna Ndakuna ete, Nakokote la ena Ndakuna e. Il s'est adressé à qui à Kagame. Ma blague, on ne solo ma blague. 3, Abakisaki, à la moindre escarmouche, n'a quoi attaquer Rwanda. Je vais réunir les 2 chambres, à la moindre escarmouche. Voyez bien, on y à Loba. 4, Félix Aloba, ailleurs comme l'Axabatalobi, oui, les accords de paix. L'accord de paix au Boumoni, ailleurs que non, les accords de paix. Non, dans la Kachalukuta mensonge. 5e, ailleurs que Baksawa, 90 jours. Oyo ya ultimatum oyo pesaki apesi batuti rwandais Félix ozo komi kosa toi-même o komi kosa ba congolais te ba bena Congo te parce que ba bena Congo bazana protection divine bana protection ya Nzambe sur bango na moment oyo et Nzambe aza ko agir et que bankoko ba ko agir na moment ma bele Congo ba lui blague za souté il faut retirer ces accords là. Les Américains ont reçu le message et l'avertissement, le message, l'avertissement, les Américains ont déjà réussi, ce n'est pas pour rien, il y a envoyé, il y a société secrète, il y a Congo parce que, il y a message, et alors, voilà, et yes, ceux qui sont américains, ba bombeli yo mais ngai na lobeli yo ba américain ba tima kolona Kinshasa ba bombeli yo o baza komona mais ngai na lobeli yo en tant que le grand sacrificateur na lobeli yo ke bango oya bango bazui on est pas bangisi bango batindi ba jana bango ya société secrète ba ye na Congo pour ba meka ko bloquer l'esprit wana mais l'esprit wana za na Congo te ezali au-delà. Le bango que non, il y a un Congolais qui nous a dit ces esprits-là vous pensez endormir au Congo, anéantir. Non, non, ce n'est pas ce qui se passe à Kinshasa, mais c'est au-delà que vous là vous ne croyez pas. L'esprit wana eza sika bango bazo croire te. Eza côté kuna, eza na Kinshasa te. Oh, bango ba yepo na dominer Félix, prends ce courage, tu leur dis ceci, que non, il y a un ouf, la vidéo est là. Passer le message, dit que non, non, regarde, c'est que je viens de suivre. Je crois que ce qui nous a permettre à ce moment-là, avec tes agents, avec votre gouvernement, à ce moment-là. Nous avons le Bélabino. Et ça, sérieux, ce n'est plus de blague. On a trop blagué avec vous, maintenant c'est du sérieux. Ce n'est pas moi qui vous parle, mais c'est Oyazana Simanangai, Oyazo Monante, Mutazo Kolobana, le Belayo Chilombo.
bato wana baye parce que bazwi ba blague na bango, bazwi ba menace na bango, bazwi ba avertissement na bango et senge na bango batinda ba service wana po ete batala ndenge bakoko sala po ete bazomona ngo clair te. Et yo, ce que tu dois faire, bango bayebi. Bayebi pourquoi tu vas retirer? Pourquoi tu vas annuler ces accords-là? Il faut annuler tout. Il faut annuler tout. Oh bankoko balubina lobela yo. Oh nzambe tata lubina lobela yo. Ma beleza ya ye, ma beleza sous contrôle na ye moko tata. En ce moment sabino ndeko bandeko na ngai, ma bele ya nkoko mpemba, ma bele ya mvuluski mbangu, ma bele ya mama kipa mvita ndona, ma bele ya bankoko na biso eza sous contrôle. En ce moment bobanga te. Bobanga te bandeko ezoko ya ya somo. O ezako ya nana eleka na mokili nulle part ailleurs. Eleka te. Ezo ya wana. Félix azo yeba makambo na koloba. Musa zo lekela azo mona ngo comment tato azo menacer. Oui, mais je te menace parce que c'est sérieux, c'est pas moi qui parle, mais Oiza bomba na simananga za koloba. Il te met en garde. Attention Chilombo. Attention, attention, attention. L'air est très grave. Plus que grave pour toi. Alors voilà bandeko na biso nyonso tokolobaka na kati na ekolo Congo boyo bayoki yango malamu oyo baza komona ngo on dirait ba blague matali bango po ete ya solo oyo eza koya na mabele ya bankoko na biso boyo baneko sous-estimer bankoko na biso oyo baneko mona on dirait que ezaki nango ba aventure et lelo ekomi du sérieux ebandi kolobama na kati na bato na ba milliers mosusu oyo bandeko ebele bayebaki teke tekokoma na niveau wana bandeko ezali ya koyinda. Et alors c'est à nous de voir des choses sur terrain ndenge nini ezali koyela biso liboso. Une délégation américain membre du Conseil de la Maison Blanche par son vice-président Johnson. Bolimbisi ezo sali double la grande. Bolimbisi to zone. Non, Bolimbisi. Voilà, na kanisi boyoka ki on ngaka na zone sango lisusu pour sabino ke likambo yo bojango au sérieux et sali likambo ya blague te po ete makambo ebele e bomba mi wana na kati na sima makambo wana oyo ezali wana. Donc c'est à vous de prendre ça, c'est à nous tous de prendre ça au sérieux. Alors bandeko tokei wapi tokei na l'autre dossier otakoloba makambo oyo ezali koleka na kati na mabele yekolo Congo na makambo oyo Chilombo akene ko engagement ya ko brader Congo ya ko balkaniser Congo a bandeko na ngai ezali koya mabe. Alors tokei na kati na Nord Kivu bandeko boyokaki ba américain bazo sala semblant de ne pas baye makambo na etali bango te, mais tandis que bayebi ke makambo nyonso to vivre na kati de Congo ils sont au terre ya makambo nyonso parce que nyonso banda avec ces les pyromanes, ces pyromanes américains, bazali à l'origine, il y a mais il faut maintenant semblant parce que bakutena staff moko ya batu moko oyo, mais tout ça sera bien pour ne pas l'air ingérer, tout ça va que tout ça sera bien parce que mutu ça la ko brader mboka na été pour taper ça avantage na bateau mosusu. Allez, bon anda audio na bokebi nyonso Nord Kivu. OK. Oncle Marabout, mon capitaine. Boni kuna boza bien biso awa tozali bien na Goma awa toza mwa bien na pare kaka tozali kaka ya kobombama kaka tozaka ya kobombama na bahôpital ndenge toza ya kobombama me toza na bainformation nyonso oyo ezali correct mpe eza exact epuis makambo événement nyonso ezosalema nazokomona pembeni na ngai na ndenge mpe bayobaro bazokoleka info ezali boye signale na bakonzi yebisa bakonzi na biso ya mboka na biso yebisa mpe bakonzi ya armée yebisa bango na information oyo ezali ya lokuta te eza information ezali correct mpe eza exact baugande bazobima na kote ya Bunagana donc frontière ya Bunagana bafungoli yango eza polele frontière ya Bunagana eza polele baugande bazobima kuna bazokatisa bazokende koregroupe bango baugande wana na place moko babengaka chanjo na chanjo wana
bazosangisa baugande wana na basoda oyo ya basivile oyo basalaki bango recrutement oyo barecrutaki bango recrutement forcé wana nde basangisi bango na basugande wana po bapeti wana basala nini bakima te. Apres bazwi bango bazoya vere Goma, bakomi na Goma bamati mituka ememi bango ti na kote babengaka Minova. Nakanisi oyebi Minova place wana Minova oyebi bien. Bakomi wana nde bato ezali wana bazomata bato mibale wana ememi bango ti na Bukavu. Eza na bamosusu bazomatela na bato kaka na baporo ya biso kote ya bato Emmanuel nde bazomata. Bazoya vere wapi vere Sud Kivu barenforce balobi bazoya kobeta Uvira décret ou de force bakobeta Uvira. Donc ndenge bango baye baka na détermination oyo signale bakonzi balalisa makambo oyo te tula liboso mpe lisusu kaka ndenge tozalaka ndenge wana tozalaka na yo na baopération kuna na bazamba ozali komona baopération mosusu na bainformation mosusu tozali kopesa bakonzi bazo néglige yango bazomona lokola ke information eza ya lokuta oyo eza lokuta te eza ya solo. Biso gouvernement Congo ezo kolabore na baugande me baugande nde bazo kokatisa lisusu ugande bazo kokolabore na ba M23 na ba Rwandais po basala nini baatake barekipere nini Uvira po frontiere ya Bunagana kote na biso monguna nde azali ba M23 ngambo kuna pourquoi ba Uganda bafongoli frontiere ekomi polele puis bato na bango bazokatisa bazoya bakomi Goma bamati babato ba koti na kati ya nini ya Sud Kivu et puis bazochange teni bazolata teni ya vert wana o teni oyo ya ba M23 bazolata na oyo ba Turugwaneo bazolata nde bateni bango pe badote bango bazokende balobi bazokende kozwa Uvira onga nazoyebisa yo eza information ya lelo ezali le 12 kobanda lobi le 11 ti lelo le 12 bazo continue kaka kokende basi barenforce makasi barenforce pe na nzela ya Walikali na nzela te ya Walikali pe barenforce na kote ya Masisi kuna barenforce penza makasi donc bakawani balobi fale babeta Kisangani babeta na Masisi babeta Kisangani bakiti Masisi babeta Kisangani babeta pe na Uvira pe bazokobeta yango ndenge bazali barenfort donc balobi na semaine oyo bazobanda donc semaine oyo ifale basala nini basala surprise ya baattaque yebisa bakonzi kuna négligence eza mabe mboka ezokokeza ndenge wana mpona banégligence kozelazela baakoro wana ekozala ezosalema kuna me basoda bazosala mosala pe bakonzi na biso mosusu oyo bomoni ke baza mosusu tozokomprendre mpenza situation yango ndenge eza te nde yango wana omoni soki Goma ekweyaki kaka mpona banégligence ya bakonzi na bakonzi mosusu bazalaki batraitre batrahire basoda ti lelo oyo biso basoda tozotikala kosouffrire basoda mosusu bazosouffrire toza kaka totikali tozangi nzela ya kobima ti boye tozangi nzela ya kobima tozoyengayenga kaka na bagoma awa tokomi kobatama kaka ere moko tokende boye tozonga boye kaka ndenge wana mais voilà, mes chers amis, oza koleka na kati na Goma, effectivement, basoda wana nyoso na ba mercenaires, bakomaki na kati na Uvira. Basoda wana na ba mercenaires, ba rebelles, ba Rwandais, tout ça, basangani bango nyoso comme ça depuis avant-hier ki. Bitumba ezo koya na mabele Congo, biso mo ba bela Congo tous on a légèreté, tous on a blague, mais batwana ba se préparer pour la guerre, la grande bataille du siècle.
au bazako se milengela na kati ekolo Congo bazako milengela déjà pour votre information na kati na mboka Uvira déjà ce matin babanaki ba affrontement wana baza surpris bandeko baza même na FARDC batikala wana bazalaki surpris bamona ke bato bazako menacer bango baattaquer bango eza ba mercenaires oyo bauti ya ba mercenaires mindele sur le sol Congo et ba mercenaires bauti wapi bato baengage bango za Kigali mutatini bango po ete baya bakoti na kati na ekolo Congo baza na kati na Uvira déjà na ce moment donc babundaki na bango barepousser ba mercenaires wana oyo Kigali atidaki donc Kigali azo recruter ba mercenaires partout au monde avec l'appui des Américains, des Français, des Anglais, des Allemands, des Belges. Oyo, bazoko pesa bango ba mercenaires. Bazoko engagé ba mercenaires pour te ba ya la grande guerre. Oyo, ezali na kati de Congo. Ezali kake bandeli. Oyo boko mona, ezali e bandeli ya bitumba. Bitumba nano e comité bitumba ezako ya. Oyo, te sabino ke to matato kita ezali déjà na kati na montagne. Moyen to zonga sima ezate. Bande comme vous aurez la légèreté, tant pis pour vous. Tant que vous avez une nouvelle, bonjour la légèreté et talibino, mais la vérité est là en face. Allez, tout le calsus. Maître Olga, bonjour. Qui est le partenaire de Tshisekedi? C'est l'Ouganda. Donc Tshisekedi a un accord vraiment de partenariat privilégié avec l'Ouganda. Donc avant la frontière, Tshisekedi avait donné l'autorisation de l'armée ougandaise d'occuper des postes stratégiques et donc du Nord Kivu. Bon, après cela, Tshisekedi a donné l'ordre à l'Ouganda d'aller occuper l'aérodrome de Mahagi, sans les FADC. Maintenant, après cela, Tshisekedi a donné l'ordre à l'Ouganda d'aller prendre la frontière de Kassingi. Voilà, c'est sur l'Ouganda. Donc, bon, entre-temps, donc, Tshisekedi a fini de donner l'ordre à l'armée ougandaise de traquer les autochtones des Bandande et des Baïra. Donc, à Lubero, ça s'est passé vendredi passé. Donc, première attaque des FADC rwandophones et l'armée ougandaise ont attaqué les Bandande qui était à Lubero délivrer cette activité pour que Bakinde na Beni na Butembo, c'est Tshisekedi. Donc aujourd'hui c'est la fête à la maison présidentielle à Kinshasa, délivrer maintenant le Nord Kivu, avoir la République maintenant dit Kivu, donc la République annexe donc dit Rwanda. C'est ça, moi, ce n'est pas un film. Maintenant l'aéroport de Goma est sous ces services, bientôt des cargos viendront là-bas sous supervision de l'ONU et puis de l'EAC. Voilà. Après cela, donc, il y a les partenariats économiques maintenant du monde arabe qui arrive déjà Goma pour relancer le commerce économique avec la nouvelle République du Nord Kivu. Après cela, il y a la Chine qui a fait les contrats de défense en livrant des hélicoptères à la nouvelle République du Nord Kivu, la République annexe du Rwanda. C'est ça, donc tout se signé Félix Tshisekedi avec la bénédiction de l'IDPS pour distraire les gens. Oh, Bakangi Tuewe, oh, les accords, oh, Boena Boe, do à tout ça et consomme. C'est enfermer les Quinois, enfermer les Congolais et ne pas connaître les coups qui se passent à l'est du pays pour faire de la révolte populaire contre Tshisekedi. C'est ça, moi, Papa Ngaï. Voilà, merci, Papa. Je crois que Bande Komolandi, on a Bokebi, Nyoso. On sait que ce n'est pas dans les coulisses, mais dans la réalité, Ezali, Moussoussou, na katia terrain. Voilà, la quantité de bien, et voilà, complément, information. Alors, RDC Rwanda, na katia Doha. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les autres sont aux États-Unis, ils attendent réalisation, top accomplissement des accords signés à Washington. Et de l'autre côté, les autres groupes se retrouvent à Doha pour signer avec au pays de Tipo. Pour signer au pays de Tipo. Oui, Bilomoko, Tipo à Sarakinini, au pays des Arabes. Oyo aeko tekaba avec mes esclaves chez nous na kati na mabele ko Congo. Mes esclaves wana oyo nyoso bakendaki na kati na nini bana ba faciliter ki bango ba arabe. Et aujourd'hui, les Congolais idiots, il faut dire comme ça, les idiots congolais font encore confiance à ces gens-là. Oyo batekaki biso et pas ya ba mindele. En croyant que ces gens vont faire quelque chose autre
que Oba Salaki dans ces années-là avec nos grands-parents. Voilà, Yang Baza Kolobaka Kebandeko, et Bele Baza Koyeba Teke Solo, esclave à Kotika la Kaka, esclave. Il y a des esclaves comme vous autres qui quoi encore? La aventure au bateau Baza Kosala, et tandis que Bissot Tolobi, maintenant, nous ne sommes plus esclaves en 21e siècle. Si Félix veut vous garder esclave avec ce genre de l'IDPS, et tant pis pour vous, mais Bissot, tu as esclaveté. Alors, Tolanda, Nyonso et Zali Koleka ailleurs. C'est ça la vérité. Demande à n'importe quel Mauritanien, sincère, je te le jure, il va dire pire que ce que j'ai dit. Il va dire que j'étais même gentil. Tu vas voir aujourd'hui des Harapines qui sont dans les provinces en Mauritanie. Tu lui dis, aujourd'hui tu es là, tu n'as pas de salaire, tu sers le maître, tu es là, tu laves pour lui, il couche avec ta femme, il fait ce qu'il veut avec toi. Viens aujourd'hui, maintenant on est en 2025, je vais t'aider à libérer, je ne veux pas, je veux servir le maître. Voilà, tu le vois. C'est ça ce qu'il va dire. Voilà. Et donc, alors, et là on part, en 2025, tu penses que la situation s'est améliorée? Mais je te parle de 2025 là. Ah ouais. Mais c'est en 2025. Voilà, je te parle de 2025, c'est la même chose. Au Congo, chez nous, ça existe. La Mauritanie, c'est pas loin. Au Congo, c'est pas au Congo aussi. Pour rester esclave. Et il voulait que les autres noirs soient comme ça. Il voulait que les Soninké soient comme ça. Il voulait que les peuples soient comme ça. C'est ça qui fait qu'ils ont la haine. Parce que c'est un truc qui a échoué. Ils ont réussi avec les 50% d'esclaves qu'ils ont importés, mais les populations authentiques de Soninké et de peuples qui n'ont pas réussi. Voilà. C'est ça qui a fait le plus mal. Voilà, mes chers amis, la Kalisi, n'attend que la Rabino Bamakamboboye, et ça rapporte que l'Amsabino, comme Sabino qui en tout cas, ça ne va pas. Ça va très mal. Nani azako comme Sabiso, na situation autant que le ballon la carte ambele ko le Congo, et Zaliba Oyo, balingite que Congo et Poussana, les bosso, va préférer que tous toujours bloqué quelque part pour être bango, bazala, malamo, banani wala. Voilà, mes chers amis, Zoba à côté de la Zoba, même au PC Maël Ndengenini, lié à Zali esclave, à Zoba, à penser que toujours Oyo, Ayoka na Sango, Baza toujours, Ozo le Belabango, tout le Belabango, toujours théâté que nous sommes à l'ère du verso. Fait hégémonie Kokaki, bana pouvoir sur bisoté, bako dominer sur bisoté, hégémonie na bango aussi là, suprématie na bango aussi là. Alors, biso tozu qui vous considère biso, mais non, laissez-moi, comme la Mauritanie de Côte Tabino. Tete pour la bango, ils vont rester là. Ils restent là comme Zoba, Zakara Zoba, Bakotikala. Même on dénonce là. Toujours le information, toujours peut s'abandonner. Mais nous on a limité. À limiter. Avenir ya bana na ye ce jour ici. Avenir ya bana na ye ya libota na ye ezolo ba manakata politique oyo. Ata makona bino wana tikala na nga musique na nga ya nzambe. Soka kanzambe muta beteke musique wana. Toza komona bango ndenge baza kokende e biso pe to lâcheté tozana bino mayele poete Nzamba lobi na bandeko na yo. Voilà, bakor nyonso oyo ba aventure ya ba tutina Félix Antoine Tshilombo après le chèque à bakor à Washington, les aventures continuent avec les pays arabes. Il nous amène maintenant à terrain, il y a escroquerie na terrain, il y a distraction. Oh, il y a des accords là-bas avec les M23, avec les Arabes, tout ça, avec au pays de Tipoti, pour vous comprenez. Et alors, toujours continuer toujours là-dedans. Et de l'autre côté, Bakangi. Donc, il y a expliqué que na kati ya laboratoire, il y a IDPS, bazo créer la distraction pour nous distraire. Mais tandis que vrai problème auto-traversé moment oyo pour na bango babombi yango. Et voilà, mes chers amis, oyo c'est bien que tu auras tiré attention à bilan. Voilà. Alors, les aventures, oh comédie, oh tu le moiseau l'axabiso l'issoufouni. Tokei na kati na Nord Kivu. Les gouverneurs militaires fait semblant. Les gouverneurs militaires à Nord Kivu a mon moyen à bomba exate ridicule, soni, humiliation et l'équipe m'a cassé. Suivons mes chers amis. Qu'est-ce qui se passe dans le Nord Kivu? Dans le Nord Kivu toujours, les gouverneurs militaires fait semblant convoquent les consuls
le concile ougandais. Qui ne s'est pas permis nous que Nord Kivu est allé entre les mains du M23 et AFC? Qui ne sait pas? Tout bien nous story. Tu as vu que à Zouamboka, la plupart et beaucoup là-bas. Et ce gouvernement-là s'est caché où? Les gouvernements militaires en plus, non, le gouvernement militaire comme ça et que côte sapé. Le gouvernement militaire était là, non? Quand ces gens occupaient Goma. Quand ces gens-là occupaient Goma, ils étaient là, le gouvernement militaire. Oui, bah occupaient Goma Bombani. Et bah tu dis que dans moi chambre na yo ça semblant convoquer gouverneur Kene na pas na ye Kene ceux qui va Kene comme to éviter ake wapi ake na concile ya Ouganda a convoqué ya lobby oui concile a convoqué yo je na convoqué pour les explications après la réouverture ya frontière Bunagana et Ishasha. Ah, Chilombo, jusqu'où avec ces gens des aventures-là. Vous avez même vu ça wapi, aventure à bon. Le gouverneur militaire qui s'était là depuis plus de 6 mois, tout a été. Nanga, M23, Willingoma, ce que nous régner. Comme par hasard maintenant, voilà. Pour nous distraire, voilà, le gouverneur militaire convoque le concile ougandais pour l'explication après l'ouverture de frontières Bunagana et Ishasha. Mais Bunagana est entre les mains de qui? Ishasha est entre les mains de qui? Vous êtes des aventuriers. Comment vous osez respecter tes binomo en partant de toi et ton ministre de l'Intérieur? Et les autres, ministre des Affaires étrangères, tous les autres là, que des aventuriers. Bunagana aussi au Teka. Et alors, Bango Bunagana est entre leurs mains. S'ils aussi l'ouvrent, s'ils ferment, mais ça les regarde parce que aussi au Teka. Maintenant, pourquoi faire semblant, faire sortir ton gouverneur militaire pour nous expliquer que non, il a convoqué les conciles ougandais pour explication? Vous êtes des malades. Respectez-vous quand même. Respectez-vous, Félix Antoine Tshilombo. Respecte-toi. Ça va, ne pense que ça ne sert à rien de vous voyer. Respecte-toi. Comment aller jusque-là comme ça, des bêtises comme ça, ça se voit à tout le monde, devant tout le monde que non, on n'en parle plus. Et maintenant, vous parlez de réouverture de la frontière Bunagana et Chacha. Mais vous êtes des malades. Frère, vous êtes des malades. Respectez-vous, s'il vous plaît. Voilà de comment nous sommes comme on s'est ridicule, un gouverneur sans pouvoir, un gouverneur étiquette, Oyo a ignoré qu'il y a engagement au fait. Félix Azouaki, Oyo n'a pas fait tout Rwandais ou Ougandais, a ignoré Ango. A dit non, je n'en parle pas de ça, mais je dis, venez, on va faire semblant pour tromper les idiots congolais qui acceptent encore des bêtises de Tshilombo. Voilà ce qui se passe là-bas. Et voilà, mes chers amis, nous sommes prudents, nous savons que nous sommes Salamawana et que Simba soutient le Congo. Alors, il y a beaucoup de Zoba, Zoba, partout en Afrique, et solo que ça ne va pas dans les pays africains. Donc, il y a les 5 idiots présidents africains qui se sont pointés pour aller s'agenouiller auprès de Donald Trump. En retour, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à ça? Suivez. Trump est le pire président que j'ai jamais rencontré. Il incarne parfaitement comment l'ignorance et la grossièreté peuvent exister dans la même personne. 5 de nos dirigeants africains ont voyagé à des milliers de kilomètres pour venir aux États-Unis et nous avons dû discuter timidement avec lui sur les questions commerciales, mais il a levé la tête et m'a humilié avec des gestes. Il m'a demandé où j'avais appris l'anglais comme si nous étions tous des paysans sans éducation. Il est tellement ignorant qu'il ne sait même pas que l'anglais est aussi notre langue maternelle. J'étais gêné pour lui. Le plus incroyable, c'est qu'il pense vraiment qu'il mérite ce prix. Il a été président 2 fois, acheté des armes américaines en tant que pays pauvre. Et je regrette vraiment d'avoir eu affaire à lui. Voilà, mes chers amis, il regrette d'avoir eu affaire avec Donald Trump. Il regrette de se déplacer jusqu'à aux États-Unis d'Amérique. Entre lui et Donald Trump, qui est con, est-ce que Donald Trump est venu chez lui?
Raisonnons quand même. Raisonnons même de comme tout ça, les voix de président pareil. Il s'est déplacé pour aller 5 personnes, 5 présidents, pour aller voir un autre collègue président. 5. Pas un, mais 5 idiots présidents qui se sont déplacés pour aller voir un président. Et voilà, après avoir humilié, ridiculisé, alors il regrette pourquoi il est parti. Est-ce que vous, en tant que président de Libéria, président de Libéria, est-ce que chez lui, il peut convoquer 5 présidents européens, venir chez lui? mais mes frères, tous en affaire avec les idiots. Des gens, je ne sais pas comment sont-ils arrivés là. Comment sont-ils arrivés là comme le Félix Tshilombo? Comment sont-ils arrivés là au pouvoir? Par magie ou parce que pantalon na bango, kinote na bango, et na sima na bango, il faut être humilié comme ça. Et il plaît pourquoi? Non, il ne faut pas pleurer parce que tu es malade. 5 présidents convoqués par un président. Et allons vite, parce que nous allons faire des photos avec lui. On va faire des photos avec Donald Trump. Oh, mais Donald Trump, c'est qui? C'est un président des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays comme vous autres. C'est comme c'est une nation, et il y a plusieurs États, c'est bien bon, mais il est président comme vous autres. Vous obéissez aux ordres comme ça. Il faut être humilié, il faut accepter l'humiliation. C'est comme si tous ces idiots congolais, ministres, députés, sénateurs congolais, c'est la même chose. Hein? Donc voilà, le Congo, et a pas ça comme moi qui a solo, toujours comme ça, Afrique. Afrique parce que on a accepté d'être dirigé par des vauriens. Ça, c'est ce qu'il faut dire, par des vauriens. Ce sont des gens qui ne méritent pas être président, mais parce que à Kitsaki pantalon naïe, les gars qui sont pas mon bali, et alors il faut ça continent Mobimba. Pas Afrique Mobimba pour avoir bêtise d'ailleurs. C'est ça le problème. Alors, Congo, il est temps que chacun de nous a Mekakoyeba responsabilité nini par rapport à ce qui se passe aujourd'hui na Afrique. Nous sommes tous des responsables en ce moment pour comprendre qu'il faut tous responsabilité sur beaucoup non. Sinon silence d'un coupable. Silence est coupable. Parce qu'il est temps. Bêtise, Congo, Afrique. Et souffrir, oui, il y avait quelques parents qui tiraient ma pantalon. C'est ça le défaut. Le défaut que Bandimeko qui tiraient ma pantalon, bango, au près des autres, Mibali, et Basamousi Bango, et aujourd'hui, Baza obligé à obéir, na Mibeko, oh, Nyonso, oh, Bandimeko, Basamousa Bango. Et terminé. On vit un moment historique qui est une césure absolument colossale. Les 5 derniers siècles sont terminés et les 40 dernières années de domination hégémonique de l'Occident sous direction de Washington, donc des États-Unis, a pris fin. En fait, c'est déjà fini. Les petits peuples, tous ces gens-là, là-bas, les Africains, les Indiens, les Chinois, les Russes, dont l'Occident s'est moqué ou souvent a exploité et pillé, eh bien, se sont réveillés. La domination de l'Occident est terminée. On vit un moment historique qui est une césure absolument colossale. Les 5 derniers siècles sont terminés et les 40 dernières années de domination hégémonique de l'Occident sous direction de Washington, donc des États-Unis, a pris fin. En fait, c'est déjà fini. Les petits peuples, tous ces gens-là, là-bas, les Africains, les Indiens, les Chinois, les Russes, dont l'Occident s'est moqué ou souvent a exploité et pillé, eh bien, se sont réveillés. Voilà. Non, monsieur, je pense qu'il faut corriger. Je vais corriger le monsieur. Pourquoi? Pour lui écouter. Non. C'est pas fini chez nous au Congo. C'est pas fini chez nous au Congo. Nous sommes encore sous gérance des États-Unis d'Amérique. Nous ne sommes pas indépendants parce que nous avons des idiots chez nous et on dépend des États-Unis d'Amérique, on dépend des Européens. Chez nous, c'est pas fini. La fin de l'hégémonie, ce sont pour les autres. Mais chez nous, ils ont encore le pouvoir sur nous, la domination sur nous, la suprématie sur nous. Nous sommes toujours à l'ère du poisson.
Allez du mensonge. Chez nous, ce n'est pas ça. Quand je dis des choses pareilles, les gens ne comprennent pas. Donc, c'est-à-dire que nous vivons encore dans les temps là, dans l'heure de la pierre taillée. On ne sait pas qu'on doit prendre nos responsabilités en main. Comprendre ce que nous devons accepter et ce qu'on ne peut pas accepter. Personne ne comprend ça. Tu veux comprendre en côté. C'est pour cela que les gens comme le Félix Tshilombo sont en train de diriger le pays comme Nakacha jungle, une jungle là. Le Tarzan qui se met debout, c'est moi le roi de la forêt, c'est moi Tarzan. Bonoz, ce gorille, voilà, mon nez, voilà, Abimisi gorille. Alors oui, c'est lui le roi. Mais on veut diriger quoi? Félix, tu diriges quoi? Tu diriges qui? Quelqu'un qui donne les ordres aux autres, il doit être responsable. Il faut avoir ce qu'on appelle charisme devant les gens. Il faut diriger les gens. Il faut savoir donner les ordres, donner aussi ce qu'il faut à ces gens-là. Quand tu laisses ces gens sans électricité, sans eau potable, sans route, sans infrastructure, sans nous, c'est là qu'ils ont pays à l'abandon total. Pays à l'abandon. Et tous ces petits macaques qui se croient dans la forêt, là, dit, oh, tout ça bien, il est pas viva, viva, il est pas viva, viva, c'est l'état des droits. Vous êtes des malades, vous êtes des macaques. Parce que nous avons dit, ma passe à Zate. Qui peut accepter qu'aujourd'hui, moi, Sinaye, Bananaye, pendant 5 ans, 15 ans, 17 ans, 30 ans, et lui continue, maltraiter, non, on n'a pas les yeux relève, toujours dans ces mêmes idées pèses. Comme ça, viva, viva. Papa n'a pas viva. Papa n'a Kenya sama belé. Atika le pangote ma pango atekaki pour que nourrir il est pèse et mouton a somi ba villa bani en Afrique d'ici à gauche à droite. Atika le banana ye et bino papa n'a atika le bino rien et kaka bino batango parce que tu es mouluba parce que tu es des Kassai et tu dois être derrière quelqu'un à son jour la bino. Mais faut être malade, idiot, corps. Nous te trop libre ça binoté. Non, non, pardonnez bibliothèque. Non, mais oui, ils ont raison parce qu'ils ont tendance à Bango, ils ont vision à Bango, ils ont idéologie à Bango, et ils ont dit non, 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 pas jusque-là. Parce que vous avez carte, les bottes, il faut dire non, arrête, viens. C'est ce que nous on fait. On dit non, arrête à mes frères, venez. Arrêtez, ne suivez pas ça avec Costa Bino, on ne voit rien. Il fait tout ça avec l'accord de Tutsi Rwandais. Ses frères, ses beaux-frères, Tutsi, ils travaillent avec eux. Famille Nyanker aujourd'hui des milliardaires. Famille Tshisekedi des milliardaires. Et vous, vous les Kassaïens, vous les Balouba, vous êtes où? Vous êtes où? Vous faites quoi? Vous avez quoi? 7 ans passés de gâchis. Vous avez quoi? Quel boulot que vous avez? Vous êtes venu en tant que de Wewa. On vous a laissé sur le moto. Vous êtes là sur le moto, brum, brum. Oh, wewa. Kuna pena sima, kuna eboyi. Eboyi, âge, ils ont poussé 7 ans. L'euro yaki, aux 32 ans, aux 33 ans, l'euro comme 40 ans, comme 42 à 45 ans. Et à venir les années. Qu'est-ce qu'il faut dire à tes enfants que oui, nous allons garantir bino comme Nazali na wewa, comme Nazali na bino. Fais-tu béton, mon quanton tombolo. Et demain, tu vas donner quoi à tes enfants? Tu vas laisser quoi à tes enfants? Quel héritage? Tu tires le moto. Que oui, regarde, comme j'ai trop roulé, j'ai parlé de Félix Tshilombo. Regarde, l'héritage est là. Il faut rester avec cette moto. Et la moto, quand on nous gagne à Nango, parce que la moto, on a souvenir. Oh, celle-ci, on s'ala, Buzoba, oh, on ganga, et moto, on a un peu sa banane, retraite, na yo, on lit la moto. Quand on commence à force sauter. À 50, 60, aux accords de la moto, Moussani Félix a petit binon. Na 2 mandats, 7 ans. Vous avez fait quoi? Vous avez gagné quoi? Na kete na Mbujimaï, na kete na Kandanga, vous avez gagné quoi? Bon, mais la vérité, vous les Kassaïens, vous avez gagné quoi? Na mandat, à l'époque, il y a certainement quelques routes, quelques 2-3 km, na kete na Mbujimaï, c'est ça? C'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. Quel genre de société qui... Il n'y a même pas de véhicule. Banzela sali. Pour l'extérieur, parce que non, na sali banzela mis des autres là. Mais pour mettre, qui va rouler là-dessus? Qui va rouler là-dessus? Personne. Et c'est quoi? Quelle compagnie, combien de sociétés et pour combien de Kassaïens qui bénéficient dans ce pouvoir-là? Combien?
Et vous êtes là toujours, mona beto, yaka. Mais bazo kosabino. Il n'y a pas d'avenir dans ces histoires-là, mes frères Kassaïens. Mes sœurs Kassaïennes, il n'y a pas d'avenir dans ces histoires-là. Ces gens-là vous mentent. Et à la fin de compte, ce n'est pas Bango à réalité, c'est vous. Parce que nous avons besoin d'encourager Bango, Bango besoin de profiter. Nous avons besoin de 5 Bango, et allez Bango, Bango va l'andaki, Bango va yaki. Nous sommes obligés à Bango. Félix a Okima, n'a qu'un bon mané quelque part, ils ont eu les mabés. Il faut Akima que nous bombons. Akima bombe Akima qui est peu bon fou. Ou Akima penaye. Vous avez besoin de la non à cause de Bisso. Vous êtes des malades, vous êtes des garçons, vous êtes des messieurs, vous êtes des grandes dames. Et c'est à vous de prendre des décisions, de dire non. Pourquoi tu nous as menti? Réclamez vos droits. Il est temps de réclamer vos droits. Pourquoi vous avez menti? L'état de droit. Quel état de droit? Aujourd'hui, les Kassaïens, qu'est-ce qu'on avait gagné pendant ces 7 ans-là? Vous avez gagné quoi? Expliquez-moi, vous les Kassaïens. Vous avez gagné quoi au Congo? Ce cas, master, moko, individu, moko, frappeur, à Bengsi Bango, non pour Basaba Kassaïen, non pour l'église, mais vous les autres petits peuples, vous gagnez rien du tout, vous avez rien gagné. Et vous êtes toujours attaché. Vous êtes des malades. Qui va vous accepter demain? Que non, oui, parce qu'ils étaient des innocents, ils ne comprenaient pas. Non, il faut les comprendre. Qui va vous comprendre, mes frères, mes sœurs? Expliquez-moi, qui va vous comprendre demain? Quand on est venu SOS et dont nos amis Kassaïens, combien de Kassaïens ont compris pour qu'il ait dit que non, en tout cas, non, 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 on arrête là. Trop, c'est trop. Non, vous êtes toujours là attaché. Vous êtes toujours en train de faire le dialogue. Et c'est Mathieu Lombo. Comment va condamner Binoté? Comment Congolais va le dire que non, vous êtes des complices. Vous êtes tous des complices. Et vous serez des grands perdants. Félix a tout mis là-bas. Il n'a pas mis au Namboujimaï. Il n'a pas caché l'argent dans Namboujimaï. À Kacha, on a Congoté. À Kacha, on a le Banda. Et il a perdu ça. C'est fini. C'est pour les Blancs. L'argent qu'il a mis à Doha, c'est pour les Arabes. C'est fini. Vous pensez que les Arabes vont lui remettre? Ben, il y a un macaque. Un macaque, un singe. Qui va lui remettre l'argent? Pourquoi ils n'ont pas remis à Mobutu? L'argent était caché partout à gauche. Pourquoi ils n'ont pas remis à la famille de Mobutu qui souffre maintenant? Mais le bon raisonnement, comment on dit? Plaisir, s'il vous plaît. Ça fait plaisir parce que quand on donne des choses pareilles, toujours la Moussabino pour être tous à la puissance de Longo. Ce n'est pas ce qui même si tu je m'excuse, mais ça n'est pas encourager Bino. Il y a des fois, moi, la zoba, la carte, les bota, il faut finir pour encourager. Mais si tu es bimaka pour encourager nos frères, même quand on insulte Félix Chilombo, quand on insulte les autres, parlementaires, c'est pour les encourager, pour les bases qui sont et quand on a l'ambaté, mais cette question qui m'a dit, non, 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 c'est trop, c'est vrai que ça n'est pas assez. Parce que moi, je connais bien ces gens. Nous sommes là plus de 40 ans avec ce monde-là. Plus de 40 ans que nous vivons avec ces gens-là. Pourquoi vous avez toujours le courage, il y a mater la buisson? C'est à cause de vous autres. Félix était ici à Bruxelles. Il était avec nous ici à Namadou Awa. Chaque fois, il était là. Il voyait tout ce monde-là, comment il venait. Et ce monde-là, oh, tout ça, la classe, tout ça. Mais comment aujourd'hui, et on accepte que non, 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 parce qu'il est blanc, on doit obéir. Obéir à qui? Voilà, ben de kolanga ibana sobe kolo Congo nzaba pambola moko na bino oya chaki like oya chaki care na ye nzamba za kati na biso na bitumba o tozo kolongwa sito longi bango croyez moi bobanga te nzamba za kati na biso na ko mona bilemo boya ko mona na rappeler bino encore. Dites à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs, surtout ces gens qui aiment bien que non et la prière à munene te et la ndeko na sengi na bino bobenga bandeko na bino. De ne pas mettre ses pieds là-bas, de ne pas aller là-bas dans la méga prière. Moto de son téléphone en ce moment, soit sur 4 émissions, quelque part, ou sur moto 4 non! Batouana ba yewana baza ba pasteur ya niveau mususu.
bana niveau moko ya 33 degrés. Batona bayona bazali ba agent ya société secrète américaine oyo esalaka makambo ya butu. Baye wana mpona kosala makambo ya butu e bana besoin ya kozonga na makila ya bino basacrifice ya makila na bino. Boyoki nga yebisa ndeko, yebisa mama, yebisa ndeko no ndeko yoka yebisa bandeko bose bo basala ba émission basala ba chaîne vidéo baniki ke ba kokende to kende biloko wana te ba ozwa échec ba mona pena ke non Congo ngo ba comprendre biso ba jo to sala bango mingi to kosa bango mingi mbalo ba boyi lobela ba koloba te ko prière ote eza prière te to kende biso kokende te na lobi bien na koki mungongo pona ko kokende te oyo ba okende kuna milimo na bango ekei kolela te kosala matanga te po ete akendenge na motu makasi na ye po ete ame na ye basi basoma moso bapaster po bapaster so basoma bango mpe deja bakosepela occasion ya ndenge wana balivre bango. Alors matondo na bino nakanisi bandeko tolobaki ete makambo na biso oyo ya kosangisa quelque chose nakanisi tokomi na mokolo na suka lobi mardi tokosukisa yango nde lobi mardi. Jusqu'à présent, tozali kaka na kati na liste na biso, tosuki na 18 personnes seulement. 18 personnes seulement pour te sunga bande na biso. Mais posons-nous des questions. Soki to lobi tozali 18 personnes seulement on va contribuer. Et ça dit combien? Ba groupe na biso kuna bana na biso kuna baza ebele. Aza déjà bato mosusu bagroupe baza na plus ya 400 bolobela ngai groupe oyo ya 400 oyo ya 300 oyo ya 200 personnes tokolesa bango na cotisation ya 18 personnes motuna makasi na bwakeli bino yango wana tokolesa bango na cotisation ya 18 personnes tokotanga bakombo na bango lobi to mpe mercredi tokotanga bakombo ya baoyo nyonso bapesi oyo apesi te lokumu ezoka kaka pa ye moko tata ya koyeba pona nini ndeko alingi kosunga bandeko te totie numéro tosalango presque une semaine et demie 2 semaines ya kosala boyeme bato mosusu baboyi na bango kaka balimi nzela ya zamba baboyi na bango kosunga bandeko na bango matondo. Voilà matondo na ba ndeko na biso nyonso basunga chaîne na biso tobosani te papa na biso mukoko Mikael esika ezali losako epai na yo nzamba pambola yo ya solo tobosani te mama na biso ana lusako eno nzamba pambola yo na bulisungi na yo papa na biso Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas wana pere tobakiseli bino mpida coup de chapeau vraiment l'effort nyonso boza kosala na bandeko mosusu boza na bango mpe na kati na Dallas po ete basala geste nzamba pambola yo papa Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas ya solo nzambe akumisama tobosani te papa na biso Francis Bitodi losako matondo epai na yo mama na biso Bamika losako matondo epai na yo mama na biso Fatuma Banza losako matondo epai na yo tonton Lema ya solo matondo nzamba pambola yo na nyonso ozali kosala po na chaîne na biso nzamba pambola yo na bacotisation na yo nyonso oyo ezitaka te matondo losako epai na yo mama na biso Mososo losako matondo epai na yo mama na biso César losako matondo epai na yo mama na biso Masamuna losako matondo epai na yo mama na biso Masuka losako matondo epai na yo mama na biso Nanu Ulu biso bandeko mosusu batikali na kanisi tokotanga bakombo na bango mokolo ya mercredi mpona koloba banani oyo bapesi tosala effort ke komo za mobimba te totanga même non kamwa prénom moko totangi okoyeba yo moko ke wana ezali yo tosala ngo mokolo ya mercredi. Donc voilà kembo ya nzambe tata ezala kati na moko na bino baoyo basunga chaîne na biso bo batiaka pe cagnotte na bango po na chat en direct nzamba pambola bino matondo na oyo nyonso apensaki kotia quelque chose na ye na cagnotte na monaki na suka mwa 15 € moko ezalaki wana nzamba pambola ndeko oyo atielaki biso cagnotte wana ya chat en direct. Voilà matondo tokutani mokolo na lobi tolobi na bongo tobeleli tata nzambe matondo na oyo nyonso apesaki biso tolobela bino lelo ekota na kati ya mitu na bino bosalela yango lokumu ezonga bele ye moko tata ingeta ibobo